De retour na première dame look avec la grande transformation ya boy. Lilo vraiment vous a mis dans la parce que il y a beaucoup d'informations, beaucoup à prendre. Netiblement bomoni na titre et za soirée moko VIP un na oloba mingiti non que la vidéo parle d'elle-même sans plus tarder. Non la sabino comment est-ce qu'il na ça la transformation vraiment na bandara na fond de temps nanga tellement que nazalaki obima na soirée moko ya pokwa nasangisaki fond de temps ya Mac Match Master na Max Factor All Day Flawless vraiment batantine et c'est important nazo rappeler tout le temps que il faut koyeba numéro nini ya fond de temps na yo eza te ke bakombo neti ebimi forcément motu nyonso to aza numéro moko na fontan na nga bongo te bomoi nde natiaka fontan na nga juste batechnique ezala le même baproduit soki eza différent yango nde ekosimba voilà nazo aplike fond de temps na nga partout fond de temps eza vraiment riche surtout Max Factor oyo eza bien parce que ezopesa nga flawless napakoli yango bien partout avant na kobando tracer makiki ba principe à tracer makiki échanger te toujours nazaravement na makiki nanga na tika yango ebele na kata yango ba genre ya singa te soki makiki nanga na pesi yango ka forme voilà na yaka tracer mundelo na se na mundelo moko likolo vraiment na utilisaka MAC gel liner na bango ya deep down pona ko achever vraiment forme oyo beti yango mundelo moko likolo mususu na se na ndenge ya propre bino mo bomoni différence j'espère na côté mususu sans plus tarder toke moi vitesse pona kosala côté oyo vraiment soki vidéo oyo ezosala o bien soki ozo apprendre na première dame look kobosana te koyeme vidéo oyo déjà en passant na pesi bino nyonso tout bambote vraiment couleur chocolat ou isa ya naked palette numéro 2 vraiment na ba palette na wata na ndako soko za na n'importe quel chocolat olympique ko recréer look ou isa te forcément il faut zalaka na palette oyo vraiment bimisa ba produit na nuance tout luka ba couleur o ezo ko kende yango nde ko pesa o pe look oyo voilà na plat yango partout parce que yango nde za couleur ya transition voilà na kena moi le mbango po ekota bien toujours na système ya kobongisa deuxièmement nazwi couleur oyo doré moi ndambuka ke ute na palette na nga ya MAC yango nde natia yango likolo mpona kosala mwa différence entre transition na ngai na côté makiki na nga moko naturel ezala j'espère que bozwa déjà j'espère que bo comprendre vidéo oyo bato ebele bazelaki yango vraiment couleur oyo eza carotte nasombaki palette oyo na Superdrug awa na Londres même yo mpo kokoluka n'importe quel combo mais bacouleur kaka so eza nango ndenge moko c'est ça l'important na appliqué yango partout likolo ya lisu na nga parce que nalingi ya bacouleur na nga ezala vraiment un peu bacouleur mo neutre trop te ya bacouleur neti ya bacouleur moko ya bacouleur sombre mais nakoya kotiaka couleur sombre moko na coin ya lisu oyo mpona kosilisa nazongi lisu palette nango nasalelaki wana mais tout cette fois-ci nazwi couleur na nga oyo eza neti burgundy eza neti couleur moko ya dark naye kotia yango justement na coin ya lisu mpona kofonce coin na nga ya lisu baprincipe na batechnique ezala le même soki ozolingo créer look n'importe lesquels soki mpoza na bacouleur oyo tosaleli kaka boye vraiment nasirke obanda obenda beauté na yo neti na film tala nde nazobongisa parce que balobi blend mélanger balola est-ce que balolaka bien bacouleur na yo ebalukaka bien est-ce que ebimaka vraiment te mabe so epe nde nini il faut kobalola mpo bacouleur efanda parce que olingi te bayeba wapi kote nini ekoti botala déjà makiki ekoti te mais couleur ekomi okoma d'accord alors vraiment botala secret oyo ezali concealer NW45 nazwaka yango na MAC yango nde esalaka sikoyo différence secret na ngai ya monene yango mpona kosala basile na nga vraiment question na répondre yango soki oza moto ya pembe se présenter juste na bashop nyonso to
toloba na bango balakisa concealer oyo correspondre na peau na yo parce que nalobi bino nyonso tu boza neti na peau na nga te. C'est pourquoi nga na opesaka ba kombo soko luki concealer na MAC ba indiquer vraiment oyo nini couleur ekokozala ya yo. Alors ndenge nalobi ba technique ezala nango ndenge moko bomona nde na obongisa toujours na souci ya oluka perfection. Voilà oyo eza gel eyeliner ya noir nazoya kotrace kotia yango justement likolo kaka na nde moka mokie. Vraiment mokomosu na kosela ma video à tête reposée ya comment est-ce que okokosala winged line oyo ebima bien neti ya ba professionnel pe eza teke ntango otrace yango bafare a paupière na yo otiaki ebungi non bomoni nde nazosala mais nyonso to wana nazosala yango na calme parce que nazwaka temps nanga bien nasapretaka déjà en avance mpo nayebi so nalingi elongi ezala on point na boy nanga bapresse moko ezanga mutu na makolo. Vraiment sans plus tarder na cirque vidéo obo sepela nango bato nyonso baza connecté na Facebook page nanga Adrienne Première Dame napesi bino bambote ya trou oyo naye kosala boye nakendaki na lombango naki kotia la LA Girl concealer juste mpona ko highlight bato bayebi nga bien bayebi ki nalingaka ko highlight mingi nalingaka kosala pe contour. Voilà nazwi brosse moko ya propre yango wana nde naye kosala vraiment kofixe highlight nanga bien mpona efanda parce que ntango nakoya kotia poudre vraiment ezala te ke monani so epe ndeni mabe. J'espère que vous comprendre pourquoi nazobongisa wana nazotaye yango po justement efanda bien. Voilà naye kosalela Ben & White Luxury Banana Powder muto ayebi nga bien ayebi ke nasela toujours banana powder yango wana nde ezwa kokota mpona kopesa lumière na elongi nanga mpona kosala nga ke nazala mpona kosala première dame look maman akomi star ya papa. Vraiment wana nazosala yango na kimia nyonso tu nazosala yango neti professionnel parce que balobi cicatrice emonana te nakaboli yango bien et en plus nyonso to wana naosala yango nazobongisa oyo naye kozwa eza California Bronze Highlighting Palette. Soki omoni mpo oza na yango to kokoluka n'importe quel highlight oke na bashop otuni bolakisa ngo eloko engengisaka engalisateur oko explike bango na ndenge nyonso tu nayebi ke L'Oréal Paris aza nango nayebi ke MAC aza nango nayebi ke bakombo presque nyonso tu eza nango soko osepela mako highlight zolo na yo likolo ya mabundi elongi mpona omipesa glow okoki koluka vraiment highlighting oyo partout okozwa yango nga nayaka kosalela boye en plus pe mpona contour nanga nayaka nasaleli kaka même palette wana mpo wana nasombaki yango eza misatu mais na kati ya palette moko toujours na souci ya kobongisa parce que balobi bongisa kotika bongo ezala mabe te parce que sino te flash ya caméra soki ebeti yo obima neti ndoki. Alors pour éviter bamakambo wana nyonso tu bongisa wana naye kotia siko eza mascara na nga ya noir justement natiaka mascara boye mpo ntango okoya kotia bafossile na yo ezala vraiment d'accord. Mascara nazosalela eza ya L'Oréal Paris. Voilà bafossile na nga yango oyo naye kopose yango nasalelaka mingi bafossile moko naturel nalingaka te osali ekomisio neti mwa ndoki mo boye ekomisio ozotala miso ekomi rouge na feti ekomi miso paipai bakomotu na yango serovma aka na problème bi otie bamakiki mo plan so epe nde nini ekomi kosala o meme motu pasi tala kaka simplicité nde ezalaka bien namona vraiment sili ya simple basili moko naturel ya mikuse nde vraiment esimbaka. Voilà wana naye kosalela siko poudre nanga mpona koboucle mpona koclôturer mpona kokanga masolo omoni nde nasala ye bongo soki naye ocouvrir oyo na poudre te na ngai natikalaka neti te mwa bizarre mo boye yango naye olekisaka brosse mwa mokie na fond de teint na ngai ya 1W45 ya MAC vraiment
pour achever look ou hey longa fete comme bima sozo sentir vraiment différence allez banda ko aimer vidéo ou parce que commentaire na onde nazo zela on a écouté ça farajou ya Mac Fever vraiment farajou ezala kitoko parce qu'ils a na bangeli ngeli trop des affaires à jouer à maths donc yango na osela mais bon monde na tracé monde lobo ata yo moko talanan soki na lobina tika ngoka boy mabe makasi balini wana nde esali mais pour ko couvrir yango ezala te ki pesa bato nyonso bonjour il faut ko bongisa ko kiti simple ki ko kita moi ba gravité na wana pour esala bien sans kiss onde na yaki ko highlight ba makiki na ngai nasombaki on a Primark na bato baza en Angleterre vraiment yango wana nde nasalaki ete na epesanga vraiment couleur moko ya bien na se ya makiki na ngai ezala toujours kitoko donc j'espère que vous comprendre quand nde nalobaki ba principe ba technique ezala le même ceux qui tosela ba produit moko te okoachever toujours ba look ya bien. Et la lèvre na bima boete jamais na bima bongo rose o ya Mac vraiment botala ndenge solo laki. Thank you vidéo oui ça la bien et ça la plaisir et na batnanga tout sans oublier Yvette hein, na kati ya Paris Yvette Diane zayo yangwana vraiment Aziza mokuse atalo Aziza ta ya guitare na leli donc balandi nyonso première dame look botala ndenge suki oyo elingai kosopanga mais mutu nyonso ayebinga botala 1 minute juste 1 minute transformation ya boye et ça la makapesika mosusu te hein. Justement kaka na première dame look nde okoko apprendre ndenge nini okoko mibenda chignon o na kati ya ndaku même pas 2 minutes bona bima ne lamba boy jamais na bima voilà bwende na moni salaki bien. Alors yum totali vidéo oyo ekozala na deuxième volet na ba détail ya bilamba nanga o nazotia eza make-up pro fix juste pour na ko fixer maquillage o evanda pendant longtemps na soirée première dame bien alumbara sola bien parfum bien alumbara sola bien donc voilà follow non c'est la parfum nanga ya Just Cavalé donc na rapino toujours manzaka et botande nazo sale fort manzaka nanga ezaki toujours na pointe toujours na ndenge ya première dame look vidéo où comme qui na suka mais il y aura une deuxième vidéo et kozala volume numéro 2 et kolanda semaine et kolanda alors à ne pas rater parce que ba détail kozala ya bien première dame look maman a star comme star à papa na kati ya ndaku j'espère que vidéo esali bien na bino nyonso tout balandi ya première dame look na États-Unis d'Amérique na Paris France Afrique partout côté nyonso vous allez dans le monde côté nyonso lingala elobamaka mwana mboka partagez vidéo oyo parce que partage nde ezosalaki baninga na ope bakoka ko apprendre bisous nalingi bino mingi nzombe ya pambola bino wana titan tokutana à la prochaine première dame look maman a star à papa kobosana te ko subscribe na channel nanga si c'est ta première fois de regarder mes vidéos pour ozala toujours parmi les premières personnes ya kotala ba vidéo nanga bye bye stop